Bonjour la famille, bon déjeuner de ce matin. Bon déjeuner. Coucou la famille. Bon déjeuner de ce matin. Bonjour. Bonjour, pourquoi pas bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bienvenue dans bon déjeuner de ce matin. Shalom na homme de Dieu, chantre de l'éternel. Shalom bisika bisubino. Poboto bondeko na kati ya mabota na bino. Topesi yenge na bandeko na sio pundu dia Congo na église ya PV ya Longo. Vraiment toke na lombango topesi bonjour, bonjour, bonsoir na toute tendance confondue na bandeko na biso ya témoin de Jéhovah, néo-apostolique, armée d'Isali, église ya MMA, vraiment bandeko na biso protestant, protestante, tout pessimino bonjour, salam alaikum, na bandeko na biso musulman. Vraiment bandeko na ngai zo place to vanda to solola, to zana sango ya tristesse makasi na kati ya États-Unis, ndeko na biso mwasi une congolaise, je crois à métissé ou bien qu'on appelle na pembe makasi ya bandeko na biso Kasai asili kotika biso. Alors to vanda to yoka atiki biso na ba condition nini oyo kosala ke to la musa conscience oyo kosala pe moi commentaire na yo et kosala vraiment bien et koza kitoko makasi et ko la biso qu'est-ce qu'on doit faire vraiment bandeko na pour la communauté vraiment moi na moko ya muke ya mwasi bambote na bino su ebele nzambe ayeba kopambola bino bandeko na toza tongo makasi tozo kende misala bandeko na bino mo yebi musala papa musala mama yango nde sala ake tozala en forme tozala nesengo tozo mupepe libanda koke musala ezaka mbongo te kozwa pe mupepa libanda kozwa pe ba connaissance koyeba vraiment ko état physique na opezala en forme parce que soki bato ebele so bake na pension omoni baumela te nzoto elembi kovanda elimbisaka nzoto musala eza pe moi sport quelque soit musala osalaka eza musala mais soki omoni ke osepelaka na musala wana te luka musala oyo okosepela nango po atango ozolamuka na batongo makasi boye bandeko nanga mpa na biso eza déjà eza 6h30 oza na courage oza na esengo parce que ozokende musala oyebi ke okosepela esika ngo batiaka yo à l'aise musala pe ezali à l'aise donc musala ekozala à l'aise ndenge nini yo mutu ndenge kolingela musala na yo nde ekokoma à l'aise musala ya facile ezate déjà kolamuka na tongo na ba 5h po no sokola obongama yaya eza déjà likambu ya kwanga na makaya bute. Alors avançons. Bandeko na ngai toza na sango ya mawa esali pasi na mawa vraiment komona ndeko ya mwasi asili kokufa bokoyoka pe audio ndenge bako expliquer biso soki otali mwana mwasi wana mwana mwasi moko kitoko nzoto penza bandeko na biso ya Kasai oya pembe wana na ite soka za métissé e kosala ke ndeko mwasi babomi ye pona nini bandeko nanga babomi ye na ex mobali na ye abomi ye pona nini bandeko na ngai vraiment eza pasi na mawa na totiana ba audio totiana no ndenge nini azalaki na bomoi bongo sima tokoya ko conseiller parce que toza pe na ka oyo ya ndeko na biso ya mwasi oyo bino boyebi mambolina awuti ko divorcer mais botala makambo azosala soki azalaki na États-Unis ex akoki koboma yo alors yango na yebisaka bino bokeba na ba conseil soki bokabwani na mobali surtout soki boza na mwana soki mobali pas ofinga na ye yo te yaya c'est terre kimia balobi calme-toi gardez silence l'Éternel te combattra akobundela yo nzambe akokota makambo na yo nzambe akotindela yo Moïse mususu mais soki yo moko zwi place na yo nzambe opeso mukongo ato ye na ba verset kama ata lelo ye boboto lobo ye bondeko lobi kuno fingi lobi kuno baluki boye bandeko nanga eya kitoko te. Alors bino bato botiaka litoi partout bokeba eloko ni bozolona na kati ya mitu na bino soki ye babomi ye te na ex na ye soki ex na ye abeti ye kara oza siri ya yo pa kobeto kara oza siri ya yo pa kobeto kara tolanda na bokebi nyonso ex na mobali ya ndeko mwasi azalaki noir américain
boyebi ba noir américain ba sakana kate. Alors yom toza aux États-Unis kuna yom to moni qu'il faut obala noir américain yaya yebaka ai moindo kaka ba bengi noir africain noir américain ba uta na Afrique. Alors keba bazalaka na bakanda moko on ne sait jamais bandeko totala nanu ndenge nini ndeko na biso mwasi abandaki kobina ebine lina epe ezalaki kitoko te na kati na église nzambe asepelaka bongo te ata balobi mabine uti na lola yaya na ekati ya église esika moko ya respect eza esika moko ntango oza kobina ozobinela nzambe bina na respect ekozala kitoko makasi. Alors botala ndeko na biso yeyo na bandeko bomoni wana ndeko na biso mwasi nzoka ndazo yeba te liwa peza pembeni aza kobina na kati na etonga aza koningisa masoko bisika ba papa bazali et puis aza divorcé wana ezali molimo nini bandeko nange bandeko landa ndeko mwasi na kati na église ndeko mwasi na photo na ye mususu oh nazoki yango te. Oh là là, bozela na yebi mutatindeli atindeli ngango. Topese bambote belé Chantal na kati ya London. Moi c'est kitoko. Vraiment merci na voilà, ndeko moi si oh ce qui perrique a tché oh ce qui peut voilà, ce qui peut aza métissé, ce qui peut tché perrique ezo ebanateye. Ndeko moi si asi kokufa. Oh bomoni azo bina lokola aza abimi lokola moi si oyo ce qui va beauté pour compléter car comme on a sous babenga ke ce qui va beauté tant ba ozo comprendre na kati na église ya papa yo zo ko kata ba danse ya modèle ya boye bandeko vraiment tout bandela sur moi une minute tout tika na moi dans la vie Sandra ba beauté net Sandra ba beauté partager là. Voilà. Donc bandeko nanga bino mo bomoni ndeko mwasi ndenga bandeko bina ndenga zaki ne singo ya vie ndenga zalaki na ye bien mais nzoka zalaka na mutu moko azokanela ye alobi so na kutani na ye na kobeta ye neti ngape nanda mutu moko président toki tonyanya azoluka nga lobi soka moninga kobeta nga une semaine eleki na moni ete na keti na Victoria kozela ye na moni ete rendez-vous apesite mais ko ganga na ba radio na oluke na monete na mona mi pesi kutu abetanga do ovandi na yo
ozo ye batenzo ne mutu moko batu même seul bazo kanela yo ye moni bo mona totika toujours vie na biso na maboko nzambe nzambe nda protégeaka makila na Yesu na kati na mikuwa na kati na mwele pinier ya Jésus Christ de Nazareth okota kuna tobombana sidote okoyeba muta kobeta yote okoyeba muta kosalo mabete ndeko mwasa divorce kina mobile na ye ana américain ba pesa ki mobile na ye soki combien de mètres ya soki déjà ba pesa mobile na 100 mètres 200 mètres cela veut dire que mobile na za mutu moko za dangereux boye bakango parce que yo mutu okei ko mema makambo ba epa ya ba policier ba ye ba moni ndenga beta kayo ba moni ndenga bize bana ba moni ndenga sala kabo ba pesa 100 mètres ya mikeba soki kutoza mwasi malamu déménager kende ta na ville musu États-Unis eza munene okeno ta na côté mususu parce que oyebite eloko dina eza na kati ya mutu na ye o comprendre parce que les États-Unis batsuba ata ozaki na mobali azali na munduki te mais bazala na minduki na bango partout alors bandeko nanga vraiment sans tarder to tcha auto na kangi nde kokanga voilà to tchago boyo kasikoyo eloko ni ebomi bolanda na bokebi nyonso bolanda boyoka ojo. Bonsoir. Ah, vraiment triste nouvelle, hein? Vraiment triste nouvelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est en fait Sylvie qui a un problème na mobile na yo comme anesika wana. Mobile c'est un américain noir donc babotene je crois ba mi bali. Alors, ils avaient un problème, donc, c'est le au Kabona. Tchaki, mobile Nuana, a commencé à faire donc, tchaki 100 mètres. Donc, à partir, il y a jugement. Alors, hier, Sylvie était avec Dorcas, na Mall Moko. Ils étaient en train de faire des courses. Alors, le gars est venu, à côté de Bango, il va venir que soit na Sylvie, mis sur bateau, tout ça. Centre commercial. Alors, soit na Dorcas, quoi, zo pekisa. Tout ça, alors, et ça dit que le gars, il a tiki bango, non, zongasko, va contre la mutuka, avant contre la boye, avant contre la mutuka, il a mis munduki, a bêti Dorcas, des balles na tolo. Papa! Dorcas, pas quoi, et le gars est rentré de la voiture, il est parti. Donc, Dorcas, quelques minutes après, Dorcas a couffé sur place, donc, quelques heures après, le gars, on l'a arrêté à Nobima, frontière. Il y a pas à côté de Mexique. Donc, on l'a arrêté. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Donc, c'est vraiment triste. Moi, qui est vraiment à l'âge de 24 ans, comme ça, comme on met le rôle à Nyamaboé. Et le Qatar américain, donc, j'aime Mouké, donc, donc, c'est un peu ça. Vraiment marrant. Donc, on entend dans le lobby, après le boulot, je vais passer chez maman là-bas. Ça m'attend, quoi. Maman n'est pas aux États-Unis. C'est un peu ça. Triste. Ça m'a fait vraiment penser à Stevie, à Boma qui est par balle. Donc, ça m'a vraiment réveillé beaucoup de souvenirs à ma belle. Donc, vraiment triste. Tozo Mayele. J'espère que Boyo Kiango bien. Boyo Kiango très bien. Tozo Msaïsous. Bonsoir Nathalie. Ah, vraiment triste nouvelle, hein? Vraiment triste nouvelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est en fait Sylvie qui a un problème na mobile na yo comme anesika wana. Sylvie. C'est un américain noir, donc babotene je crois ba mi bali. Alors, ils avaient un problème, donc, c'est le au Kabona. Tchaki, mobile Nuana, a commencé à faire donc, tchaki 100 mètres. Donc, à partir, il y a jugement. Alors, peu bien. Balobi Sylvie, Balobi Dorcas, Oya Koufi Dorcas. Donc, Sylvie a un problème dans mobile nae. Mobile nae, tchaki mobile 100 mètres. Sylvie, je crois, c'est sa grande sœur. Ok, Bolanda bien. Hier, Sylvie était avec Dorcas, na Mall Moko. Ils étaient en train de faire des courses.
Alors le gars est venu, a coûté un bango, va venir qu'on soit un assis, un mis à battre tout ça. Alors on a Dorcas quoi, zo pekisa. Il y a un cas pekisa na ko finga bani tout ça. Alors et ça dit que le gars il a tiki bango, no zonga sko va contre la mutuka. Avant kota boye, avant kota mutuka la bimsi munduki a beti Dorcas deux balles na tolo. Papa. Dorcas pas quoi wana. Et le gars est rentré de la voiture, il est parti. Donc Sylvie, Azali, grande sœur à Dorcas, ou bien Azali, camarade à Dorcas. Entre les deux, bien relations en famille. Babimi, na Dorcas, Sylvie, ne moutaza divorcé. Bino bozaka bikota kote ya bamakambo ya batu. Muta divorcé, boko miko benga. Bobandi ko finga evi. Bobandi ko finga evi akangi yo na nzela. Ayebi bino bamsu bonde kokindi kotala bango en couple abeti yo masasi ne place boko yeba botika bikota kota mutu soka kaboni na mbali na ye ayi asali apelisi caméra na ye afingi bolobi ok merci kutu bo désabonné parce que tu peux pas insulter le père de tes enfants soki papa wana lobi liloba mabe pa mwana na yo ekozwaye tu ne peux pas insulter, tu peux parler, tu peux dire que ça m'a bé, au saliboye, aux aboye, mais pas insulter imbécile, zoba, maman na o tata na o bani ko finga la ba parents. Muto bano lala na muto ayeba mutakala na o, ayeba ki kwenti kwen. Comprendre? Donc Sylvie o ya koufi, Dorcas o ya koufi. Donc, Aïsaï Makamina yete, Eza ex na yete, Yazana 24 ans, Eza ex ya Sylvie. Alors, tant aye kokuta na bango, Sylvie a commis ko discuter, non ex na ye. Dorcas yé pa koti azo pekisa, papa le bibi no mo boye bikamba boko ko finga. Je crois Dorcas a finga ki koleka, ou quoi que ce soit, oyo ke olie mobali aboma, ex na ye, a préféré yé aboma, Dorcas. Ayeba ke aroke prison mais exati kala boko la bana mais na kati na bino moko na bino akende bande ko eza pasi ba oyo ba yebi relation ya Sylvie na Dorcas boko mela biso wana na ba commentaire e ko sala biso kitoko makasi yaya après mobali wana sala kinini akimi azoki ma akota na ye na Mexique mais ba kange na frontière akesa la prison en vie. Mais yo koufi Dorcas na âge il y a 24 ans moi na moi so alinga ki singo moi so banda ko ko bina na église na azo binela na yebite so banda ko binela mokili bi banda ko binela nzambe mais ma bina oya banda ko bina na église ngana ko yebisa bino ke ata zo binela na église soko lingo bina mabina ndenge wana vanda na sima vanda na suka ko vanda liboso te mibali batalaka bamonaka eza mabe balobi ko kweyisa mutu na péché te ko koma scandale ya mutu te azotala boy abandi ko masturber azotala boy abandi ko déshabiller bilamba azotala yo boy non ce n'est pas bien na bandi nanga ko chiter po eza bon matin boye bipe toza na kati ya communauté mikolo ezoleka na presse kende ko mambolina akaboni na mobali na ye eza entre parenthèses bozo mona ndenge mbutu ezobima to komi da fin de l'année ba mama batata bandeko mutu pe akokaka te na mafinga soko ofingi pe mutu mingi a changeaka okomona lobi akosala nini aye ko changer motema evi akokoleka abandi ko pe kofinga abandi pe kobimisa nyonso tu en tout cas ekozala pasi mais soka alati kimunyanga mibala banyanga bazaka ba timide mibala banyanga baloba mingi te mibala banyanga penza bakokaka kofinga mwasi en public bongo te soko alati yango evi bokomona ya koloba te mais soka alati kibandundu kota mama na ye nde place bokomona evi akoki koya ko se déchaîner akoki koya koloba akoki pe koya kobeta bato akoki pe koya koboma bato alors bandeko nanga bosala attention mutu oyo so ofingi ye mobali oyo ofingi lelo ata bobongisi vivre na ye na keba pona oyebi kati ya motema na ye te est-ce que alimbisi oyo ya solo surtout bana mibali bakoka te ofinga mama na ye ofinga bapara na ye bana mibali na ye baka te biso basi ta mosu tellement toyaka ndenge mona mama
Mais moi na mobile soko fingi mama na ye keba ke vina o mobimba o kanela on a coin akutana na coin au salo faux. Alors bande onanga to sala attention vraiment bande onanga likambo ela sa conscience vraiment yeba e place ni ozokota makambo et puis yeba mobile nini yozokota la makambo neti awa mutu mo bazana ex na aza jama ale yo e kaka bazo swana na bango yo e kokota toti kabikota kota bona soki lelo Dorcas tanga mona kike bango ba oswana akota ki na etabi o ezali likambo ya ba couple na kei na ngai en tout cas na tiki bino lelo de le Dorcas azali mais lokola ye pa linga kaka kota soki pa kote la yana soki pa kote la camarade na ye soki pa kote la nani lelo Dorcas atiki biso donc mobile ya monaki po ya faiblesse yende mutu tolo na ezaki vers ye attiré. Il faut faire attention boti kabikota kota parce que ti bazalaki na kati donc surtout makamwa mabala ya bato okozwa pe ko tia munoko bozonga na lisusu te mobali waza mabe mobali yaya aza mabe pona yo yele msu mabe wana so mona ngo makasi ndenge yo moni lango te biso batalibande to mona mabe makasi na ba couple batu o mona kutu mwasi na zo mona ngo te msu mobali wana mona na yango te mais yo mutalibande mtu o mona yango biso to zaka lokola bato batalaka football to monaka ba erreur oyo ba footballeur ba omona na kati ya terrain te ye omona ka obeta na e bien ye omona ka ke boy na boy mais biso bato olo bakete place où il fallait pesa na tel place où il fallait que nango boy place où il fallait beta gauche place où il fallait beta moto place où il fallait boy donc biso bato to ali banda ba téléspectateur na ba téléspectatrice biso de to mona mabe o eza na kati alors kolinga te nyoso mabe o eza na kati il faut neti joueur azo beta yo encourager kaka kende nango ozo encourager ta tala ozo tout finir non ozo décourager arocha ba bindene ozo comprendre ce qui mutazana na kati a champ de bataille. Il faut toujours tellement au telemi faut to baka opesa bandiko na biso force. Boye biso mutu akuti ko boya na mutu akoma lokola mbo azwi rage akoma na ba dépression mais nyonso na peuple congolais ba mundele soka divorcé bandiko na ngati toujours na thérapie biso to kedegete divorce eza kake surtout soko yebani surtout batu so ba obande okumisa couple na obande mo mobali no kwa danger obande mo no kwa final okomi ko final na bato ba balate okomi bolelo mobali wana boyo ekomaka kake siko mutu azobima ndenge wana bino bozwa ye mutu normal aza normal te aza na baitana ye nyonso te alors que bino bato bozo prétendre que biso bato mayele biso bato zaka pembeni na ye bon mais pourquoi botika mutu a se défouler na ndenga mabe bozo tike pourquoi ceux qui bomoni aye bo se calmer botika ya loba soka lobi amoni mutu mo zo côté la été mutu mo zo répondre te ba yoso ba otale nya osani 30 minutes akangi bisaka na azongi kuna ndako lobe ya osala ba live bongo te mais bino bozo encourager peuple moko encourager ka le mal. Dorcas était là aloba ki maloba nini o e pousser mobali ya Julien soki Julie abeta e masasi yote mtu zaki na libala wana. En tout cas bon attendeur salut botika la malamu. Pourquoi pas saute aux 8 ans tokoya na mope na live to débattre ngo et ozala kitoko makasi mais vraiment en tout cas lelo nzambe apesa biso makasi na sali pe ba live moi kala na likambo na moni vraiment posa kokota na mona live pona ebele ya koloba ezali botika la malamu a bon attendeur salut. En tout cas, bon service, hein, et puis voilà, bonne chance, n'hésitez pas, tout comme il y a hiver, moi si, mobile, site des rencontres sérieux et zaka moko. Live together. Yaka koluka mobile awa, yaka koluka basi awa. Nazana besoin ya maman moko ya 60 ans, 62 ans, na kati ya France. Soko zoluka mobile, n'hésitez pas benganga na lumbangu. Nazana papa na biso azana 64 ans, 65 ans. Azoluka mwasi, bosala na bino vie ya bien, bozala na bino na kimia. Bengala danoise na 0044 74 59 62 52 17. Voilà. Bengala danoise ou bien sur côté na ba vidéo nanga ya ba live au mon numéro nanga. N'hésitez pas, on est ensemble. Bye bisous.